Mbote banyo savom télévision etando ya bwanya etando ya bosomi etando la solo na pongi to bagata ngonyo soete ezo kintango penza mulai bayindo bazaki so na TVT oyo kolakisa makambo ya boyindo na bango makambo oyo ezali na ntina pona kopesa tombo kolamusa bango na pongi kasi vom télévision na eye na tina yete kolamusa bino na pongi sika wapi ozwa maki sika wapi ozalaki ozanga ki penza mayo ezali ya ntina pona kolamusa o mémoire kolamusa o makanisi yango to bakata ngono seke vom télévision eye wana pona ko dendomboliser bino parce que bozalaki trop ndomboliser kasi vom télévision eye pona ko longola makanisi ya mabe éveil ya conscience talatina to bengaka yango etando ya bwanya etando ya bosomi matondo mingi na bino banso bozali ebele liboso ba poste télévision na bino kolanda biso na manaka obo mesana tango nyoso analyse sportive manaka oyo kelama na tina ya kopesa bino ya ko analyser biso na bino ensemble na mai oyo ezali bongo ya sport ya mboka na biso ya Afrique mobimba pona nini te bayindo banso o basalaki makambo ya malamu na eteni ya sport na ngambo ya sport na ba discipline yango nyoso vom télévision analyse sportive ezana pona ko vénérer bango yango lelo biso na bino tosali susu esengo ya kozali boso na bino na manaka oyo analyse sportive teke topesa bambote bele na bango mei nesonya nzila fumukusu kiamutana pa na ngola moko ibongo ya misala kaita kibongo walongo fumuki mbango wangitu kulu topesa pe mbote na bango lisusu le cordon général ya vom mobimba nganga ngunza kusu kiambu bambote mingi na bino esika bozali bambote pe na bandengo ebandeli ba mama ya bana ba mama basimbi penza va mobimba bambote mingi na bino sans oublier bambote na bandeko na biso pena ya ntangu bolandaka biso pena ebele tango nyoso tomoni bongo Charlie Tona elongo na Shagi Sente bozali pena ebele olanda biso bandeko pe ya kalamu na ngambo yolo tomoni bongo ba David Vuvu Moïse Silu Junior Ikeli bozali pena ebele olanda biso bandeko na biso pe ya Congo foi otobenga bongo Brazza to bosa ni bino te à partir de na biso ekofo boza pena ebele olanda biso à partir de kofo de bota biso pesa mbote ebele mbote mingi na bino esika bozali ndeko na biso ndeko kofo partenaire ya analyse sportive bango nde basalaka ete bandeko ya Brazza olanda biso pena na bokebi balanda biso pena na temps réel bambote mingi na bino banso balanda vom télévision ya manaka o analyse sportive bozali pena ebele tokotanga makombo na bino awa te kasi topesi bino mbote na molongo malibanda ya mboka tope bongo na kati bambote mingi esika boswa lelo ya sika lelo esengo tosala bongo na consultant na biso ya mokona mokolo to bianga bongo analyste maison doyen matumo tosala na bango elongo awa kasi bazwi ntango te mwa retard epesami ya ba transport ya nzela toyebi ndenge banzela sozali na kati ya Kinshasa bazwi pena ntango komela biso na ndako ya mosala te kasi yango nde te permettre biso te tosala mosala oyo tomesana mosala oyo tosigna ve ya koyaka ntango nyonso liboso na bino koanalizaka ensemble biso na bino lelo na sujet na biso ya mokolo lelo tokosola nini oyo ezali cause ya kokweya ya football ya sport ya mboka na biso ka tozwi en particulier football parce que ezali sport roi to bakaete na nzela ya football nde ba sport nyonso ke fongwama parce que football ezali sport roi ezali sport oyo esangisaka ba sport nyonso na kati ya mokili na kati ya mboka na biso yango tobandaka mingi makambo na biso ya sport na football yango tobete ba cause nini oyo esali ete lelo football na biso ya mboka na biso ezala bongo ya kokoya ezala bongo na se tozomona ndenge makambo tokende na kati ya football na biso depuis tobandaki ba championnat na biso nyonso boyebi tobandaki championnat na foot na ba phase de poule bakabolaki biso na ba poule A poule B ou poule A ezalaki bongo bato bazali na ngambo ya este kuna tomoni bongo ba équipe ya Lubumbashi ba équipe ya Maniema ba équipe ya Kasai bazalaki bongo na poule A biso pe koto na poule B bazalaki bongo na ba équipe ya Kinshasa bazwi pe ndambu ya Congo Central
babetaki na sika oyo tozali bongo na étape ya playoff eti esika wapi na kati ya étape oyo tozali nde ba oyo bakobima mpona kokende kosala résultat ya malamu na libanda ya mboka na ba championnat ezali bongo international na Ligue des champions ya Afrique na ba coupe de confédération l'équipe oyo ekebima champion na kati ya playoff bango nde bakozala bongo ba figurant na biso na ba interclub ya CAF na saison ezali koya kasi toza komona ndenge championnat yango eza kokende ntango nyonso na nkoko so boyebi bino panso ete soki toza na ba match oyo ezali ba match décisif neti par exemple ba classico ba derby oyo tozalaka na yango mingi na Kinshasa wa lelo ba derby wana ezali bongo mpenza déconsidéré ezali bongo na valeur lisusu te nde toyebaki yango ba Vita Imana lelo oyo touti kolekisa match ya Vita Imana euti kopetama kala mingi te awa na stade de Martyrs le 17 awa passé euti kopetama na stade de Martyrs tomoni engouement te tomoni silence radio kimia dans stade vide tozalaki na kati ya stade toyotala eske stade oyo ya 2007 yango Vita Imana stade oyo ya 2008 yango Vita Imana stade oyo ya 2012 yango Vita Imana lelo sport na biso surtout mingi football ekomi na se ekiti mpona nini ba cause nini ezali kosala ete lelo tokoka so ko maintenir te na face du monde na mokili mobimba ete oyo tobengamaki bongo championnat le meilleur parmi ba meilleur championnat ya Afrique ba meilleur championnat oyo ezali ko exceller na kati Afrique ina fuzi ezali pe na kati et tozalaki bongo côté 6e championnat na Afrique mais lelo oyo championnat na biso eza lisusu na mesure te eza lisusu na forme te eza lisusu na bokasi te eza lisusu na engouement te omona pena mutu aza na ndako me ayebi te ke match ekobetema lelo na kati ya stade mutu ayebi te ke te lipopo abetaki omona mutu lipopo abetaki na Mazembe Vita abetaki na Imana abato bazosutuka Vita abetaki na Mazembe Vita auti kobeta na Mazembe classico ezalaki bongo classico le plus entendu na kati ya tout l'entendu de la République toyebeki soki ASV Club baza na match na tout pour ça Mazembe eza match moko oyo ezali que tout le monde ne peut pas rater kasi lelo yo au monde appelle que Vita auti kolekisa match de classico na tout pour ça Mazembe na kati ya stade de Martyrs et batu vide terrain vide hôtel pena boy hôtel na 13 batu bayembaka na 13 omoni pena ozo compter batu na misapi nini esali bongo nini esali ete Vita azobeta match oyo ezali important na championnat oyo bato bazelaka mingi match oyo ezali très important classico le plus entendu lokwa Real na Barcelone babeta siko Real Barcelone et bato bakoti te stade vide seke mboka fo ekoma curieux otala likambo wana ndenge nini Barcelone Real match oyo ezala le plus entendu bato bakota yango te c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est que les loko mo eza kosalama ya malamu te esala ete bato bakoka te kozala na à l'écoute na match wana oyo eza proclamé na playoff partout ezali parti intéressant oyo komema bato na interclub ya Coupe d'Afrique mais tomoni engouement wana eza te ndenge ezalaki sokotali ba Vita Mazembe ba 2012 Vita Mazembe 2011 à l'époque tout le monde a été isama mpeko na terrain omoni ko na poto kideba muteba na kati ya poto azo yamba match wana boyebi ndenge sukela match ya DD tout pour ça Mazembe contre ASV Club na stade de Martyrs bia ba début ba numéro 3 ya Mazembe Kasusu à l'époque atia bia kufa numéro 3 ya Vita P à l'époque le lo s'appelle na kati équipe ebunga simbisa ule batia pe bi match yango mais tala ndenge stade ezalaka mokolo wana siko to comparer yango na lelo oyo stade
silence absolu et bato bakoti match okoti na stade otali na stade otali na bagradé otangi bato na misapi nini ezosala biloko wana cause ezali mpona baefe wana ese reproduit cause ezali avec le derby kinois oyo tobengaka yango derby Dering Vita oyo tobengaka Vita Imana. À l'époque Vita Imana il y a 2006 il y a 2007 hormona nana kolinga zanga na stade garçon ya kolinga zanga stade azanga match ya Vita Imana. Mais lelo oyo Vita uti kolekisa match de derby na Daring Club Motema Pembe o basala ki bongo score ya 0-0 to tse bino match wana bokomona yango bokotala yango bo comparer nini ezo sala bongo yango to ilelo to sola na bino likambo ya cause nini eza ko boma ndembo lelo ndembo na biso ekwei ekomi na se tozo ata exemple ya fédération na biso FECOFA jusqu'à présent plus de 4 ans on a présenté à FECOFA on a peut la yango émission mobimba parce que il y a la normalité un grand pays le la RDC a parcouru plus de 4 ans sans président il y a fédération au hasard ko landela makambo ya football na mboka azate depuis babanda biso mamba ba élection tikino lelo mais élection ya sala maté pona ko pona mutu ya FECOFA ko pona ko kamba FECOFA na biso et c'est un moment très difficile présence à la raté depuis Costa Omar a démissionné na tête ya FECOFA ti lelo présence à la raté et cause ezali nini parce que vite arataki temps vite ça la raté à temps et ça a été à partir ya vite et nga ça la partie ya vite sport na biso et faut moi mi football les une là to baka yango tango nyonso ate avec club bazali club de l'indépendance mais so ngandila ba expliquer yango ba réexpliquer yango tango nyonso vite eza club de l'indépendance ezali thermomètre ya mboka ko raté ba entame o ezalaki ba porte d'entrée pona ko kotela pona ko fongola nzela ya football na biso peut-être ba football parce que na nzela ya foot ne place au bas sport nyonso ya mboka na biso ekozwa pole na yango ekozwa nzela na okende liboso même na léopard parce que tolobaka vita tobana ni sara yango na léopard parce que bazana même problème vita na équipe nationale na biso léopard même problème ba raté cause nango ezali cause nango ezali manque ya considération des valeurs auto zalaki na yango ingratitude yango ebomaka biso na kati ya sport na biso ingratitude kozanga kotosa ba o balekaki liboso ba o basalelaki makambo wana lelo po bato basepela vite depuis a gagné Coupe d'Afrique na 73 si lelo vite a gagné ce Coupe d'Afrique wapi vite a raté Coupe d'Afrique en 2014. A raté Coupe de Confédération en 2018. Pour la nine, cause zakara moko, irreconnaissance, ingratitude. Yakoboya bato basalaki wana, yakoboya bato basalaki makambo oyo bino lelo boza ko sepela nango. Ezalaki na bato babandaki histoire wana. Alors pourquoi na mboka na biso to parachevara œuvre te mais toyaka na idéologie ya koboma œuvre tango bomi œuvre nini oyo tie pona remplacer œuvre wana baninga babandaki okuti fondation ezali ya ndako yobuki te fondation yango te siko nini oyo tie pona tonga ndako wana nde voilà cause oyo koboma ndembo na biso
même na équipe nationale ndembo za kokufa pona nini manque de considération irreconnaissance oyo tolobaka ntango nyonso yango nde eza koreproduire ntango nyonso baefe wana okomona ke championnat lelo ezolandama na lolenge esengeli te championnat lelo équipe ya ASV Club akenda kopola na baéquipe lokola batanganika eza équipe oui eza équipe mais l'équipe lokola ba ASV Club na baéquipe lokola batanganika oyo mati à peine ya kobeta Ligue 1 nationale kobeta Lina Foot bakomi na playoff et vite à donner des leçons vite na lelo inga anga ça donner des leçons ya l'équipe nyonso chaque équipe a un problème na ye kasi tolobelaka vite d'abord parce que vite yende azali thermomètre azali mutu ya train vite azali équipe oyo à partir na bango nde bato bazwaki makanisi bazwaki bokasi ya kotelemela bamindele bakende yango tobenga yango club d'indépendance siko à partir ya vite alliance wana ekomata tina équipe nationale Léopard parce que les mêmes bilongi oyo ebetaki na vite à l'époque et eza mpe bilongi wana mpe se figura na équipe nationale bango mpe basalaki susu espoir mpona kokomisa équipe na biso ya Léopard azwa bakani oyo azwaki oyo tomona tolataka bétoile mibale na varese na biso yango tolobaka ke soki vita azali normal équipe nationale mpe ezala normal Léopard mpe ezala normal parce que bilongi wana kaka moko yango mpe kendeki kobeta kuna to mpe manono mokie to souffle mokie tolanda élément ya match ya ASV Club contre équipe ya tout puissant Mazembe Glemberg na kati ya stade de Martyrs oyo ezalaki bongo match aller ya playoff match aller ya playoff oyo ebetamaki bongo semaine passée awa omonaki ndenge équipe ezalaki en bonne uniforme équipe ebetaki elakisaki pena ba valeur nango kasi etenaki te na côté ya ASV Club score ezalaki vierge na côté ya tout puissant Mazembe score ezalaki vierge et tolanda élément au juste après élément bongo tozonga to continuer masolo na biso analyse sportive ya mokona lelo. Ce n'est pas qu'un simple match, c'est un rendez-vous avec l'histoire, une bataille pour l'honneur, pour la suprématie nationale. L'ambiance est électrique et puis les supporters sont en feu. Et pour cause, chaque duel, chaque passe, chaque but peut écrire une nouvelle page dans la légende du football congolais. A très bien entamé l'explication. Kabouit pour Bongeli. Bongeli, il y a faute sur Bongeli. Un très bon coup franc pour les TP Mazembe. Louzolo Sita devant la balle. Il y a aussi Patrick Mwangoulou. Mwangoulou, la claquette des Farid Rodrigo qui fait le nécessaire pour empêcher Ibrahim. La belle séquence de jeu des Vita Club. Diarra Senior qui va ranger la balle à Djouma Chabani Wadol. Pour son premier match depuis son retour, la passe de Chabani à Djambaye. Mais la main ferme d'Aliou Fati Badara. La lutte aérienne avec la tête de Diarra Senior. Oglola Ibrahim. William Likuta. Djouma Chabani Wadol. Wadol devant Luzolo Sita. Il va tenter de localiser son coéquipier. Magnifique dédoublement de William Likuta, le centre. Djambaye qui va mettre la tête. Le compte de Vita Club réclame quelque chose, mais ce n'est pas terminé. La belle séquence. Le centre de Bouga Simbi, la tête. Keita, le centre de Keita. Et la tête manquée de Kamish Soko Ousmane. Kawit qui localise Kamisoko dans la surface. Les crochets infligés, les tirs rasants de Kamisoko. Aïe aïe aïe, il y avait cette possibilité. Chukombe. La passe de Kawit pour Bongeli, le contrôle de Bongeli qui supprime Djouma Chabani. Bongeli, il y a faute. Bongeli, Faverdi, formé au centre Bellor. Ah ouais, surtout avoir deux joueurs. Ibrahima Keita, c'est les gardiens Farid. Les séries lancées, mais en face c'est les TP Mazembe. Oh là, Kamisiko
qui ouvre à Oscar Kabwit. Kabwit et Chikambe. Kabwit, il est très à l'aise. Kabwit, il prend son temps. Kabwit qui frappe. Des Vita Club. Parce qu'il y avait une incursion dangereuse dès l'entame et après, il n'y a plus rien. Oula, Mwangulu, la passe des Mwangulu à Kamisoko. Il a dit le dernier mot devant cet attaquant de l'SV Club de Kinshasa. Il a bien crocheté, mais derrière... C'est la pause. L'arbitre du match, Pedro Mungaga, qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Et Bunga Simbi avec Seigneur Diarra. Matondo bouti bongo kolanda elema wana neto espera ki bino yango. Siko bino mo botala siko ndenge stade ezalaki. Par rapport ndenge ba stade ezalaki. Et tout le monde na banda ku ndenge bosa na banda bo na banda ku na todo analyser. Todo analyser le barata ndoko na ngando meto so miti na makanisi. Biso na bino. Siko bolanda bosala siko analyse par rapport à ndenge to salaki avant na ndenge to komi lelo sport na biso et comme na niveau nini sport na biso et comme na qualité nini et to pe na biloko musu to kolobela awa na ba prochaine émission za ko ya to kolobela yango to ko flasher yango ba to ganga révolution même na sport pe faut révolution ça. Au moins, mutu lelo de paris sportifs comme belé ba winner ba paris foot ba bet ba OneXBet tout wana au moins mutu azo beta pena ba match wana ayebi tous les joueurs d'équipe wana ayebi tous les équipes et ba pays wana mais il y a biso moko na Congo ayebi yango te okozo 5 jeunes lelo na nzela ba kinois tout ça no ba kinois en particulier. Révolution, même dans le sport. Au moment où on a Tangelio, au Tégara, bon, Tangelangaï, 5 joueurs, il y a Inter de Milan. Tangelangaï, 5 joueurs, il y a DSMP. Au moment où on a Lelo, il y a DSMP. Au moment où on a 5 joueurs, il y a Inter de Milan, Nyos, Mobimba, Tangi, Bango. Alors, il y a 6, 7, tous les 10 joueurs, on a titulaire, il y a Inter de Milan. Mais ce qu'il y a dans le matin, après, on a un joueur. Moi, quoi? On a 5 jeunes, on a un comme tu as sur des joueurs. Et dans le matin, et puis, on a une révolution. Il faut savoir la politique, même la sport, révolution, fait ça. Il faut dire qu'il y a biso, tout comme cette équipe, il y a biso. Aujourd'hui, on a un modèle qui manie tout la fait que, on a un tigre mamba vite, on a un moutou passe. Na comme ça vite na comme on a supporter Real na comme on a supporter ya Barça. Où est la révolution? Yango talentina vous voyez une télévision avec un etando ya bosomi etando comme ça ba na pongi analyse sportive biso ato ko beta masolo ya ba Vita ya Mazembe ya DSMP Simba de Coloise, tu bête Manyama, tu bête Saint Lupopo. Sans oublier Sangabalende. Tu bête Masola équipe na biso nyonso parce que biso to pionnier révolution. Ya ngwana ne révolution. Ba na dali sincère ba jouer équipe na biso. Est-ce que bango na Espagne ba kombo ba jouer na biso? Ba espagnol. Mais nezo ba kombo ba jouer na bango plus que tout les gars bango. Na ba débat na banzela. Ni nezali kosala biloko wana cause nango ezali parce que to limiter bobiso irreconnaissance na ba valeur na biso na kata sport mingi na football po to la football yango na sport yango ezali nzela soki na sport makambo fongwami efongoli nzela ba discipline nyonso epesi éclat et sport et kei liboso cause nango yango na ingratitude considération de valeur tozalaka nango te ASV Club depuis a gagné Coupe d'Afrique na 73 si lelo a gagné a sauté Léopard depuis a gagné Coupe d'Afrique na 74
ti lelo aganaka su te mpona nini irreconnaissance yango nde kanga biso yango nde kanga mboka biloko wana nyonso nga nzela baexplikaka yango ntango nyonso baexplikaka yango yango nde kanga biso solo mpenza tosangani na mokolo ya lelo basport nyonso mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo ndeko na biso journaliste papa Kabala mwana Mbuya atambolaka na bandeko awuti kolobela biso balobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire alobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka eza lisusu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te bayebi lisusu bacésar sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na catch mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele histoire ezalaka facilement effacé epai na biso toliaka kaka nguba ya sika mbo ya kala tokwaki me nzoka nguba kokauka nde balonaka ole ya mai kasi ya kokauka nde okolona mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epi bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi do oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yambo ekipe ya bayindo ekende kobeta coupe du monde depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire ebunga lelo kala te toyiti okende mpo tobeta coupe du monde mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala mpo tozwa coupe mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même coupe d'Afrique tozozwa te est ce que tozotraite cause soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpona nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeke kaka échec mpona nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée est totalement effacée voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo mais nyongo ya bancien léopard bancien champion d'Afrique représentant ya léopard na coupe du monde avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te mbongo ya opération léopard mpo na kombo na bango bazwa te eloko moko esalemi te bapesi bango eloko te est ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te ekokanga donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe
Puna batu bazolela. Bino bozoluka bosepela, mais bazolela pona bino. Mabota oyo nyonso bamususu mpe bakufi bazolela. Nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango. Ah, bano so bazwi lisusu ku bakoya kobotola lisusu biloko. Bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta ngo te, mais ndenge nini? Ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini? Bino moko baklase ya bana bozofuta te, bongo na bino pasi, mbongo na bino ekangami na nyongo. Mais so bafuti nyongo te, nyongo wana nde ekangi mboka. Moni? Donc, tokozala mulai te, kisi ya nyongo futa yango. Soki mabota oyo basepeli, na badiscipline nyonso soki basepeli, bapamboli génération ya lelo nzela efungwami. Nde tozalaki pena lelo oyo vita imana eleki inaperci. Bati bakima misala, bati bakima même église akeka stade de match atala match ya vita imana. Mutu pena bo okene osala musala lo bulo na ke musala te match na 15h vita imana 15h vita imana ngana zanga azanga te tsika yemo ningidi bazalaki bamote sika bazali ba matumo na zola room omona pena vita à l'époque ba benga attaque mitraillette omona kuna pe dessin pasa kale bloqué bagadi si bokesi baza ozomona équipe bozo bangana match wana do force la kana batebele parce que bozo yebate na ko gagner mais lelo ASV Club ba beti derby kinois match le plus entendu na kin mais eleki inaperci au côté na stade okina mawa stade vide otali même na Colombia wa benga Colombia animateur ce que ba fandaka otangi ba animateur na misape otangi bango pena boye o regretter oleki côté ya triomphal wana omoni nzela polele oyo ezalaki ki oleka te evite imane match esili ozongi ndako na kimia ozonga ndako na kimia te mais vita imana bauti kolekisa match de derby na playoff tala mingi te récent totiela bino image wana botala tolanda elema wana match ASV Club contre DSMP Motema Pembe juste après les matchs tozonga bongo to continuer analyse sportive na biso talatina ya manaka oyo tozana pona kolamusa makanisi ya bayindo éveil ya conscience na ngambo ya sport biso obelaka mambo ya sport tolanda elema juste après les matchs bongo tozonga to continuer avec Lolendo Matsaga. La longue touche des Lolendo. Attention, la balle qui traîne. Mais un coup qui frappe. Tambon Galima. Biggie Bello. C'est bien donné, Mambembe. Tili Kavaka. Mambembe, la lambade de Mambembe. Attention, c'est pour Farid Ouedraogo. Stoppé net par Bangala. Oh là là, Mansuka Chikata. Chikata, la frappe de Chikata. Le centre de Diakana Mansouk directement chez Farid Ouedraogo. Et du coup, on s'arrête là pour la première période. Biggie Bello, Biggie! Il avait quand même l'opportunité de faire trembler les filets de ses gardiens. Farid Ouedraogo, Biggie Bello. Aïe aïe aïe. Exécuté du bout du pied, Biggie Bello. Mais la balle est allée dans la mauvaise direction. Titularisé dans ce couloir des Moufouélé Sassa.
qui avait quelques soucis physiques. Fouelé, attention, vite tacle dans le barrage. Ngombazito va se battre. Diarra Senior ou Beyoukou. Beyoukou. Quelle est la décision de l'arbitre? Pas de pénalty. Les cartons jaunes à Beyoukou aussi. Et oui, les cartons jaunes à Beyoukou, pas de pénalty. Comme indique l'arbitre international Jean-Jacques Ndala. Regardez quand même la passe de Diarra Senior. Et du coup, Beyoukou Moussi. Selon l'arbitre international, c'est une simulation. Selon l'arbitre international Jean-Jacques Ndala, Beyoukou a fait semblant de plonger dans cette surface. Et Bungasimbi qui travaille, c'est repoussé par Lunanga Jackson. Robert Wilangui. Wilangui pour Mambembe, le centre de Mambembe. Anéanti par Oglola Ibrahim. Et Bungasimbi pour Kabeya Kaninda. Kaninda Wazalendo. Il trouve Beyoukou Moussi. Beyoukou qui prend son temps. Il soulève la tête pour trouver Modjaka. Matondo mingi na balandi femme télévision wana sepeli si bongo maman Marceline Kayembe balandi penza ilonga na papa Dominique Kamongo balandi elemo na bokebi wa sepeli si pena bandi ko belé Jonathan Mabila wana ngambu ya Angola seka bozali ba mbote mingi na bino bolandi elema oyo ya match de derby kinois DSMP o benga Vita Imana. Vita Imana match nango leki inaperçu. Ate football na biso eza ko kita. Football eza ko kweya. Botala ka bine mo équipe ya minene na biso to yebaki ya minene, équipe na biso ya minene. Botala so ba résultat na bango ndeni sur le terrain. Les résultats. Ba pesa biso résultat nini? L'équipe na biso ya minene entre autres ba Vita, Imana, Mazembe, Lupopo, Manyema Union, Don Bosco, Sangabalende, l'équipe ya makasi kutu ba MK kudusi ba kuya na bango ba MK ba Dragon kutu c'est ici là. Ndenge papa na biso nika mbala ba batikala 7. Batikala 7. Dragon Milima. L'équipe na biso nyoso wana ezalaki ya makasi wana. Lelo na la playoff oyo to beta oyo na saison oyo 2024-2025. L'équipe na biso ya ndenge nini. Bota no bekena biso eza ko évoluer ndenge nini. Hein? Omona Mazembe pena koto akepe na Lupopo pena ko apoli. Mazembe pena ze ayepe koto na Aigle. Équipe oyo match nango sika emetika la saison oyo ba bata ko pesa kutu moi position ya malamu mais malgré tout ça mais et tout ça quand on a c'est tout ça Mazembe poli na équipe ya Aigle du Congo 3-1 pour Ndembo les bateaux pesa bateau conscience ya kolamuka bato wuti match Asve club na Mikado ba poli na contre ce que ça là qui match wana te mais l'autre beta masolo ya le 4 janvier mais te beta masolo le 30 juin mais te beta yango te alors point to bongisa ballon te point to bongisa sport na biso bonga pour na nzela na sport esika makambo no sezo bandela c'est que makambo sous pe ko côté la pe kana nzela na sport donc Ndembo fait bonga Ndembo kwei Ndembo za kokweya Ndembo za kokweya to landa match ya Asve Club contre Tanganyika ezalaki passe désolation pour l'équipe Asve Club mais c'est pour l'équipe ya Tanganyika ba les a 3 résultats nil défaite na victoire kasi ngambo ya défaite kwa kina ngambo ya Vita ngambo ya victoire pe kwa na ngambo ya Tanganyika et to landa
Le FC Tanganyika est une jeune équipe qui répond toujours présent quand il s'agit des grands rendez-vous. Quelques jours après la douloureuse défaite face à l'AS Maniema Union de Kindu, il était finalement temps d'arrêter l'hémorragie et de chercher une première victoire au stade Kibasa Maliba ce samedi 24 mai 2025 face à une équipe de Vita Club encore invaincue sur l'aire de jeu. Les coachs Sabel Benjabriam et 11 des départs presque habituels, Danba évolue comme avant-centre aux côtés des Tukumba Nebanga et des Kitula Kitambi et Sidibé. Le match commence avec une certaine timidité côté FC Tanganyika. Le joueur du gouverneur Christian Kutunga Mouteba sont le premier tout de même à presser. Jean Gombi Benz cherchait Tukumba Nebanga qui manque la lucidité. Quelques secondes plus tard, c'est le tour du gardien Umbamos de chercher Tukumba Nebanga qui est malheureusement fauché à l'entrée de la surface de réparation et obtient donc un coup franc intéressant qui sera quelques secondes plus tard dégagé par la défense adverse. Les Moscovites, à leur tour, se procurent leur première occasion dangereuse, retournée acrobatique, qui n'inquiète pas Umbamos, tranquille dans le but. Denis Kabamba, Dayenok, Danbaya, puis Sidibé combine, cherche Tukumba Nebanga. Malheureusement, le Dossard 23 bute d'abord sur les gardiens adverses, puis son enroulé manque de puissance. À chaque fois que l'ASV Club cherche à déstabiliser l'équipe rouge et blanche, Umbamos s'interpose. Kitulu Kitambi et Sidibé tentent de faire un centre en surface de réparation, mais le 227 bute sur la défense moscovite, jusqu'à impénétrable. Bien servi par Milongo Ramazani, le jeune Karel Tuité est fauché aussi à l'entrée de la surface de réparation. Kazadi Kabongo s'en charge. Encore une occasion manquée. Arrive ensuite le tour des Danbaya de faire un centre en surface de réparation pour chercher Kitulu Kitambile, mais celui qu'on surnomme affectueusement Sidibé est trop loin et ne trouve pas le ballon. FC Tanganyika 0, AS Vita Club 0, score à la mi-temps. Au retour de la seconde période, le FC Tanganyika se procure une occasion nette qui part de Milongo Ramazani puis Tukumba Nebanga. Le jeune Karel Tuité fait un magnifique contrôle de la poitrine, mais manque de solution. La SV Club charbonne, mais manque aussi le cadre. Dayenok trouve parfaitement Tukumba Nebanga qui manque de solution, mais trouve quand même un corner. Matondo bouti bon kolanda élément ya Aspect Club contre équipe ya Tanganyika bomoni résultat ndenge teli ndenge suteli Aspect Club ya Poli devant équipe ya Tanganyika na Lubumbashi ozali bongo pesaki pasi na kati ya ngambu ya équipe ya Aspect Club mais ba résultat ezalaka bongo acceptable eza football ezali jeu ya fair play donc ce que Poli ndima o gagner ndima o sali nil ndima. Donc, tout ça, on a pensa, on a esprit sportif. Donc, trois résultats à football, nil, défaite, victoire. Il faut toi septembre, on a niveau na yango, nous sort. Et maintenant, domingi na bino wala ni pena fam télévision, wala ki biso pena na bokebi na élément onde place beni pena suka ya manaka na biso ya mokolo analyse sportive et autres. Vous allez bon na esengo ko présenter bino yango, vous allez pena belé wala biso, parce que maintenant domingi bokoba toujours kolanda biso et bobosana te kala mingi te tokozala na ndeko na biso matomona maintenant tozala na bango na misali koya mpona continuer misolo oyo sujet oyo cause nini ebomi ndebo na biso lelo ndebo toyi e bambote mingi na bino epesi matondo mingi na équipe technique matomona bambote mingi na bino tilandi mambutiakala tilandi mantoni tilandi musiku bambote mingi na bino santi vetu landi mbala mama ya bana biso na botani mbala ya sima na manaka ezali koya e botikala branche scotché na kati ya TV ya Bosoni Vambe TV matoni.